Transco en grève. À cause du conducteur qu'on a tabassé par les militaires à l'ordre du général Kassongo pour les 47 personnes. Vous voyez comment les agents sont là. Ils refusent de faire sortir les bus. Et les bus qui sont en cours de route sont en train de rentrer. Et les cargos en cours de route avec les passagers des agents sont en train d'être retournés. Voilà les ordres que l'État est en train de prendre sur la circonstance du ministère. Et ces agents-là ne sont pas payés pendant 12 mois. Ils sont en train maintenant de réclamer maintenant leur salaire à cause du dégât qui s'est passé hier. Dans les 47 personnes qui étaient à bord du bus, les militaires sont venus pour monter, les chauffeurs a refusé. Alors ces militaires-là, ils ont tabassé le conducteur à mort en tant que de lui déshabiller. Et ses collègues se sont dit d'être en grève et de réclamer leur salaire. Voilà comment le ministère est maintenant en danger à cause d'autres lois qui ne sont pas concernées à la population et faire souffrir la population à cause de leur déplacement. Ok, voilà ce qu'on est en train de subir aujourd'hui au ministère. C'est les marches. Ce matin à Kinshasa, donc ça chauffait. Déjà réclame que les transports. Déjà réclame les transports. Transport passe, Maramou se passe. Ça c'est 14e rue Limité. Babaré nyos à partir de Bokomona va de GRK Bakozalawan. Ce qui est auto-simibé côté après 22h on foutit amende ba pêche quittance. Et puis la commissariat nyos la police parce que makamboza makambo belé zaka makambo ya couvre fête ba mesure ba zueza ebelé. Nyos wana kosalema na bwanya na elongo na DGK. DGK kozala ba police nyos ezala la police ya commissariat ezala ba bataillon ezala même pas le biso bakozala de façon que mongo ezala canaliser kuna. Et puis couvre-feu ils ont concerné ka bato mitukate ils ont concerné bato nyos balobi 21h ba restaurant sur Kangi pour permettre bato bazonga na mandako na bango 22h to moni na makolo to tie maboko pe bato ba oteka na balabala barter bato oteka balabala gouverneur alobi soki to Kangi yo ofuta pe amende. Jeep Hyundai Palisade dont il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba député national nyonso ya République démocratique du Congo ba tendance nyonso confondi ozala mutu union sacrée ozala mutu union sacrée te bango nyonso bakozwa ba don oyo 250 véhicules déjà na boma pe 250 mususu ekokoma na début juillet pe na fin ya juillet mutu nyonso kozwa mutuka na ye kaka ndenge honorable président de l'Assemblée nationale Mbosso Podia Kwanga auti kotalisa na ba député nyonso ke bakozwa yango sa malanda sans explication. Jeep Hyundai Palisade ezali bongo version 2021 ezali kotekama na $52,000 américains multiplié yango fois 500 et kopesa biso 26 millions de dollars rien que pona kopesa cadeau na ba député alors que na Congo makambo ya kosala ezali ebele pe na ba secteur nyonso lokolo hôpital obozali komona hôpital tosalisana na Équateur botala bino moko bato bazali kolala na bitoko misusu bazali kolala na bakiti kwala misusu pe ezali kaka mitalaka ya pamba ebongo kota bakisi kutu bosana kote bato babotelaka pasi pe mawa ezali kosenga ata $1 million américains ya pamba po baye bako équiper hôpital oyo bakisa lisusu école oya kikoka botala pasi pe mawa bana batanga na se ya nzete mam pasi bongo kota drapeau mwana zo chiumula lidusu lokola zo luka lifushi kaka po ba poser drapeau bongo na kati madame azali kovanda po koma na système pabos par manque ya bakiti na mopanzi élève azali ko dessiner na loboko mwana mususu wana nyonso par manque ya kaya ya dessin
école oyo rien que na 2 millions ya pamba bokozwa bâtiment ya monene telemi awa pardon bokolukela yango kombo kasi 26 millions cadeau ya ba député ekei. Et la famille Célios Cram plus 10, Mr. Poutine, le duc Yabana Nyoso ya Bandalongwa. Abonnez-vous sur 100 Microbes TV. Bolanda, ba information qui toko nzambaza na bino qui Allah vous bénisse. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Ça c'est Willy Boula, Ziggy Marley et les magnifiques Quick. Hein, Mignon Moulaï, le revenant. Abonnez-vous sur 100 Microbes TV de Patrick Massidi. Alors abonnez-vous massivement à 100 Microbes TV. Donc chaîne Nabino Asika, chaîne ya bien. Et pour nous avoir une nouvelle tout. 100 Microbes TV. Abonnez-vous chez 100 Microbes TV. Chaîne Nabino ya kitoko. Elengi mpe mosala. Bomesana he. Tokende kibokila elongona ba mes amis. Nikonga na ngai. Ekitisa makako mingi tolotolo na ngai ekwesaka pakasa epi na zeka anga natikeli bango bakabola basabote ngai ye ncocokolo nome bapimi elubu ya motambo na ye bapakola makila na bibundeli na bango po balobaka. Ouais, abonnez-vous na 100 Microbes TV. 100 Microbes TV. Là, vous aurez des news. Mwana moke abita kambona mikolo pe babina kayango. 100 Microbes na zenga lugetu. Brige pago bazenga lugetu.